NK officiel, Angelica Chose Madeleine, Yakawa. Bino, bo komparaka, Niki Menga nana ketchup. Mais modèle bo komparaka, bo taka kate, bo yana expliquer bino détail, na pia bino cours, ya basimi balewana. Pour na bo comprendre bien. Ata bo boy ko comprendre, bo ko yeba très bien nani aleki muninga, nani aleka muninga banda abotama. Pe nani atoboka. Oui, nani atoboka. Kotoboka kutu na bandika mbala moko. Niki Menga atoboka avant. Tango nana ketchup aza vierge. Bolanda ngana expliquer en bino malembe. Ata na lobi bolanda ngati bokolanda. Surtout enika nengo lelanga. Ngape na lela yo. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Alors, nakoloba kaka maloba oyo bino bolobaka. Nakoloba nanga maloba oyo yo bato nana balobaka te. Nakoloba kaka oyo bino bolobaka na même maloba na bino. Nana ketchup abotama na mboka. Problème eza te. Niki na bino abotama pe na Congo. Alors nana ketchup aya na kati ya kin. Niki na bino aya na poto. Alors nana ketchup tango aya azala vierge. Niki na bino aya na poto azala pe vierge. Tango siko babando kola, tango bolobaka nana asala kindumba. Alors, tango zoloba nana asala kindumba. D'après yo olingito kanisa boy. Nana akendeke osala kindumba par jour azobima na 5-6 mibali ndenge tomonaka banoyo ya paka juma. Olingito kanisa bongo. Mais ezala jamais modèle wana. Ezala kaka ndengo monaka ba chroniqueuse, ndengo monaka ba journaliste, ndengo monaka bongo. Po soko keyi na bandal na ba terrasse, okomona bato maboke bavanda. Okomona ba chroniqueuse bavanda. Bazwa pe kozwa bango abimi na mutu moko boy. Ba yepe na mutu moko commissionnaire ayebisi na zana vie nanga asepelaka na yo. Yango la kindumba mobimba soko yebaka te. Et la kisia, pour expliquer au bien, nana ketchup na kata ville, tango salango avec classe. Et puis, aliaka ameli, babimakanae mouké. Ozo comprendre, babimakanae mouké, do balala ke mouké. Mais si koyo oya yo, Niki Menga, koko sangate ngamo na za mwano ya, na koli na poto na yebi bien. En plus, ngamoko naza parmi bato batobolaka bango. Bonazalaki. Alors, Niki Menga na yo, modèle kaka, ba expliquer vie na ye mibali. Na yebi déjà, ato lobite. Azako lala na mibali, koleka, mutazo sala kindumba. Surtout kutukola na mibali kakate. Meko sangisa nzoto, koleka moto yo. Azosala kindumba. Na yebi bien. Ngamo na yebi bano ba zuleti. Oyo. Po ba zuleti nyonso baza ndengi moko te. Zuleti na zuleti aza na domaine na ye. Menga moko na yebi ta onto okota na boîte. Kote ba zuleti bazo bina. Kote ba zuleti bazo lauka. To yebi déjà zuleti nini. Asipotaka ta mone tolomo. To soko tucheka mukebwe etelami. Okoko lia nepe, okoko lia chaque jour olingi. Okoko lia ba air nyonso olingi.
wana eza siko Niki Menga na yo yango bomoni omonaki ozomona teke mobali azalaka na Congo mais azwa kokanga yo na mobali mosusu na misu na ye moko mobali azalaka na Congo avoyageaka mais azoyeba nombre de mibali obimaka na bango parce que alekisaka jour te soki balali ye te akobela en plus azopesa yango fele mpo ezala kofele kokanisa te ezalaka na mbongo ubie ye moto apesi mbongo loba bavie bamusicien wana oyo botangaka wana nde baya kopesa mbongo mais aza kopesa nde na n'importe qui soko tie tembe tuna Piero loba na Piero pourquoi obala ye te ye moko azoloba yango bien ti moi et Piero on s'est connus avant mais c'est tout à fait normal pas Piero azalaki goûter laissé te en plus napesi Piero raison même inga papa robo bagu neti Niki Menga natikala bango bagoûter laissé te asengaka mbongo te apesaka ofele nazwaka bango neti toilette nanga toilette ya mabe ezengire nayebi eloko nakozwa te fona luka eloko mwa malamu mpo moto azopesa bilengi fo respecte ata aza ndenge nini donc ozozwa ye kaka bon kombango eye babenga yango mpe nazoloba na oyo Yesu Masiya te nazoba mobikisi ndenge babengaka bato donc banda ebima bato bafille mosusu oyo bakabiaka ofele oyo basalisaka mibali na aire tolingi babengaka bango mingi mobikisi oui yazali mutu aza kobikisa abikisaka mibali donc nani aloba no boye ta nyonso bobengaka Nana Ketchup asalaki kindumba Niki Menga ye akaba donc na nombre de fois oyo bakota na nzoto na ye eleki 1000 fois nombre de fois mibali bakota na nzoto ya Niki et ya Nana o comprendre na pesi exemple te ba chroniqueuse na bato ya théâtre ti siko baotelema baterrasse soki lelo okende na babon marché na babandal bakolakisa so bisika bazali okosomba mpe okei bobimi na ye yango wana kindumba mais nombre bango bazolala bango na mwana mwasi moko na poto akabaka aire nyonso bazokote ya tro koleka bachroniqueuse na baoyo baosala kindumba ntina ville sikoyo na époque ya Nana Ketchup aza kopona tout d'abord mibali ya qualité balie bameli ntango mosusu mpe 3 jours basali eloko te donc na ne basali rien mais Niki Menga oui basasake na ndenge akosakana te parce que ye moko alukaka yango soki otie tembe tuna Piero kaka temo aza wana sur place alors Niki Menga Nana Ketchup asala yango mpe ta moke botanga ane oyo abandaki yango na ane asilisaki ta moke nombre na mibali abima na bango moke nombre bakote na nzoto moke donc abima na ye kaka neti moto aza vierge donc atoboka te mais Niki Menga sikoyo wana fo botuna ye moko le king mpo le king moto aza komona tous les deux madosu aza komona tous les deux basi aza kobota mpe na tous les deux basi abandi kobota na ye Niki Menga aboti na Nana Ketchup amoni nani mwasi yokanisi le king ndenge bazalaki na Nana Ketchup liboso Nana Ketchup akende Allemagne abali mobali mosusu yokanisi etushaki le king te etushaki ye asepelaki na Niki Menga alobaki Nana Ketchup ntina moko te asepelaki na Niki Menga me ntango azwi Niki Menga alobi o ngai nkolo oyo kokimi mvula okoti na ebale sikoyo mvula yango ezala kobeta ya moke kutu
samba kake wana ezali Nana Ketchup mwasi na kati ya basi asalaki ndumba pona buzoba te pona mayele ayaki poto na Allemagne pona mayele na buzoba te pona mayele nécessité asalango pona nécessité eza vie na mayele asalango na buzoba te yango azali oyo azali lelo Meniki Menga mobikisi nazoloba toujours na ndenge ya Yesu Masiya te po ngai banda nazala muke na yebi ba ser mwana ko benga bango bongo mosusu bako benga ye bal perdi wana abunga nzela muso aza mobikisi azane bal perdi te apesaka atala te il s'agit occasion monana même ata bali apesaka même abali ministre même abali président ndenge nzembo ya ex-patron yembaka aoke na domestique mobikisi Niki Menga aza mobikisi alors ata bandeko bino moko ata bino moko po fali ndenge aza wana banda aya na quartier latin ngala zepsa bino po nazala témoin bon nazala témoin tango aya na quartier latin te nazala témoin ndenge basi bazotia matoi fali ayaki no Autriche awati basi bazokende bango tu bazotia litoi fi mosusu azobengawa azoloba partout akomi mwasi afali mwasi afali abosani kutu partout aza koloba aza mwasi na ngai papa robo wi apanzi nga sango na Autriche awa nga naza mobali na ye na bimaka na ye me ntango fali ayaki awa abosani papa robo akomi kaka koluka fali pe calme kuna kaka na hotel balaki na 3e arrondissement mibali mosusu ba musicien basopani fali litoi batiake na basi ya ndenge na ndenge ya kitoko mwana mwasi aza kotia pe litoi aza mabe te azala pe mabe te azala kitoko na kanisa te lelo aza kitoko mpo namonaka yango te alors fali matoi abongo akutana nango combien po azala na maîtrise po akangama kaka na Nana Ketchup parce que aza mwasi mutu lokola fali soka poni yo mwasi seke oza penza mwasi tala caractère na ye tala ekoteli na ye na quartier latin tala babandi na bango ya répétition mpo nga na somba banda liboso bazoyekola wana ba répétition na basoleil bango tu wana bazoyemba tala ntina mokola lelo moto abongo penza yo ndeko mwasi NK Angelica Chose Madeleine Magali Lomama na bino batiminiki mwana mwasi abongo fali soka poni yo mwasi eske fali akokosa l'erreur non Nana azali mwasi na kati ya basi azali mwasi oyo abatela nzoto na ye azali mwasi oyo tango asalaki kindumba wana asalaki yango conditionnel condition ya vie na réussite ya vie amonaki eza na nzela wana asalaki kindumba ya buzoba te asalaki kindumba ya kota bima te asalaki pe ke mobikisi te abetaki carte na ndenge sengeli pe alia bangolo eza n'importe qui te bazwa yo bamemo pe na Allemagne na mobali enika yo moko bamemi yozolo bango ti ye bamema ye sikoyo ya boya yango azongela mobali na ye love wapi moko bazonganaki ndenge ezalaki balelaki nazalaki te me na ye balelaki amour fali alobaki non jamais kotika nga susu te Nana leli abina kotika susu te banda nakende na tika yo te banda nga na botama na mona yo na tika ba o na monaki
mais yo na tika ote na kenda Allemagne na tika ote preuve yango wana ti lelo ezomonana aboteli ebanda na facilité nana Ketchup amelaka pilili te ayiba modele ya pilili nyonso oyo akokanga loba sikoyo lokola komi na 5 bana akokanga soki basolo na mobali na ye me nana aza capable abotata 13 amelaka biloko wana te nzoto oyo aye eza efali nde me Niki Menga ata na mokolo lelo ndenge akomi na elongi wana n'importe quel mobali soko ozwi ye zala sir azwa kaka occasion concierge akolala ye plombier akolala ye bato baya kosukolaka bavitre bakolala ye komitungisa na yo te ke mutu aza ya niveau na nga te akobima na mwasi na nga te ou bien mwasi na nga aza mutu ya niveau te non meme na mbwa akolala na ye nazopesa bino solo atoboka banda kala toboka na 16 ans wana bino bozoloba alobi yango bien bino bozoloba na ye ke babala ye minere ayebaki te azalaki innocent malobi bien moi et Pierrot on s'est connus avant babima avant botuna Pierrot so akutaki ye ndenge nini atoboka botuna Pierrot na une semaine kaka yo bimaki na ye na semaine wana bimaki so na nani oyo monaki suspect Pierrot akoyebiso na semaine wana ndimaki te na kanisaki bilobela bamaster après 2 mois namoni mpenza na semaine yango abimaki soso na 2 bato atoboka bongo bana basi ya bongo soko ake boîte tala oyo neti bino eza vrai histoire vrai soki nga papa robo nalobaka na bino ko na génération na nga Afrique mobimba moto asangisa nzoto koleka nga aza te eza blaki te nalobaka vérité grâce ya bamobikisi neti bango babiso baoyo soko koti na boîte mpo nga boîte jamais nabima na 6 heures loba nake na fille ou bien na mwasi mais soki nake nga moko ou bien na bato nabimaka 3 heures 4 heures parce que si nakote na mobikisi akobikisa ngai nga mpe nakobikisa ye nga mpe mobikisa mwa boya mobali donc après komela nayebi ke kuna nakozwa yo fele nga mpe nakopesa yo fele alors bato tozwaka yo fele topesaka yo fele baniki menga nga napesi yo fele ye mpe azwi nga yo fele nga nazwi ye mobikisi ye mpe azwi nga mobikisi tobikisani en plus yango nalobi nakokobenga bango batoilette publique te mpo ngai bapesanga mpenza bilengi yango lelo nazali fier nazala champion d'Afrique ya kosangisa nzoto moto aleki nga aza te soki bokontrole abroad ita ya bandeko na bino d'avance nga nasala te na vie soki osangisi mosala nasala banda na botama eleki 500 jours te mpo soki na bino nasala te bokoloba tomonaki okenda osala na hôpital mais ntango boketala nasala nombre de jours so bosangisi eleka 500 jours te ntina komi na age naza fier te mais naza kaka sina esengo mpo na vivra bien grâce a wana nde nakuta na bamobikisi mpe bayebi ke nasalaka eloko te lokwa nakendeke epai te kaka kotambola eloko naza nango bakozwa yango ndenge balingi alors nayebi baniki menga bien nazo comprendre mpe nana Ketchup très bien yango enko officiel Angelica Chose Madeleine Magalilo mama azanga kingo alors sikoyo boyoki nga très bien na batimi niki mwasi bokoki kodévaloriser aza kaka moko Niki Menga parce que ye moko adévalorisa natindi bino te bodévaloriser ye bokitisa ye mais lokola bino bolingi bokitisa nana Ketchup yango ngai nayebisi bino bosalaka perte bolanda kaka bino moko boexamine Niki Menga na bino bokomona ye nde moto akokitisa maloba oyo ngai nalobi selon oyo bino bolobaka nazwi maloba na bino napesi bino réponse nasaleli yango analyse
na saleli yango hypothèse na kalingi yango na pesi yango bino botala sikoyo soki nga papa robo na kosi batie mineki na kati na bino eza pe na bafi oyo baza ba vierge eza pe na bafi oyo baza na lokola nana ketchup eza pe na bafi oyo baza lokola Niki Menga. Alors maloba o nga na lobi na samitema na bino boko douter nango te boyebi eza ya solo. Eza ya solo. Surtout génération lelo yo yango na lingo comparer ngai na bino te. Pourtant mosusu so na comparer na bino na kotika la susu champion d'Afrique te. Po bino bozana vitesse mosusu sur internet. Donc okoko sangisa nzoto na mukolo moko na 7 mobikisi otondi pete. Bon na soki shawa. Botika la malamu. Bandeko en tout cas bokangelanga kandate ba oyo ba sangisa nzoto mingi te. Ezakaka bozwa compétent kokende kosala 48 heures na musala na bomwa na bobuka kibiki de na classe bozaki na tamuke yango bosangisa nzoto mingi te bozala pe na force te nga papa robo etolo mwelenda force abosaka te ba témoin bazala donc na sangisa nzoto témoin zotala bokanza teke témoin zalaka te ngai ba témoin bazali ti Autriche ba témoin baza ti partout na monde. Alors basi pe na sangisa na bango nzoto bayebi mosusu ayebi ngai akomaka tina 12 fois par jour yango bino bozala nga rigueur te ezaka contre temps ba vie na bino mende borata bilengi nakoyisa bino ngo nakobombela bino te ezaka vraiment lengi ti lelo ezaka lengi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amélange. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a roza ngisaote. Donc na ko le kati sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amélange. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a roza ngisaote. Donc na ko le kati sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amélange. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.